Voilà, mbote na bandeko tout bazuli bakwa kolanda émission par rapport là tous avons on a plaisir makasi ya koyamba moto moko bo mesala na ye boye BP déjà na kombo ya Joseph Shungu Ingila azali bongo directeur ya droit de l'homme ICFPDH azali pe membre de société civile to solana actualité ozo dominer mingi na mboka na biso surtout likambo ya Rosar Malonda azali bongo candidat na CENI et puis likambo ya confinement au babuske biso na province ya Okatanga pour 3 jours pour la première fois busaki 2 jours mais a remis 3 jours makambo eza tellement ebele to sola na ville de l'eau ameka pe ko éclaircir biso mwa moke et puis likambo coronavirus to ko bosa la ngote parce que bazo ko era ba maladie mais soki bazo bika to été formini ba ça pas bika to solo na ina makambo wana tout poto ba idée na ezali nini penser na ezali ni par rapport ya réalité o ezole kala kati ya mboka na biso pe likambo marche o eza prévu et sala mamokolo ya jeudi le 9 juillet to ba pe point de vue na étant que membre de société civile a organiser ça pour na likambo ya marche wana mbote ndeko Joseph Shungu Ingila. Merci beaucoup pour na koyamba biso na émission na bino. Voilà, ndeko Joseph Shungu Ingila donc to ba déjà en entrée de jeu lelo oyo makambo ya coronavirus selon yo so monezo kende ndenge nini est évolution ezali ou bien za na makambo belé zozanga na kati wana avec conscience et autorité ya mokonzi ya mboka na suivi Nikolozo ya liboso peuple congolais bakoyeba vérité et comment ndenge nini ko salema na yebi ke malade za ko exister koza pe ba oyo nzamba za ko bikisa koza pe ba oyo baza ko créer malade yango ya lokuta na ndenge ya ko ibela mbongo mais oyo ya solo pe ezali après bato bazo kufa bango no bazo kufa na corona te ba négliger malade ebele ezali koza problème ya ba malade ebele choléra ekotaki awa na Lubumbashi na côté à Kamalondo na quand histoire na quand sista je pense que bato ebele ba négligent mais même pe bato ebele moi je pense que l'autorité il faut bazala vraiment compétent pour na kolandela eloko nyonso oza ko déranger peuple bango balobi ke no baza balobeli ya peuple no malade eza ebele pas seulement corona oza ko bomeza corona te nanzala peza ko boma. Gouvernement provincial est décidé de confiner le Soubiso pour 3 jours seulement. Mais même si est-ce qu'ils ont vraiment urgence ou bien ils allaient échappatoire peut-être pour éviter la société civile, la force pour vivre la politique, tout ça, pour s'organiser déjà pour passer la marche dans mon collège. J'ai dit, est-ce qu'ils ont qui m'a confiné en attendant? Oui, en tant que responsable, aux gérer province, il faut que vous ayez une sagesse aussi souplexe. Donc, l'ingéniosité est utilisée à tout moment, un problème politique, ou bien quand il y a un problème, il y a un compte à rendre. Moi, je pense que le confinement est à tout royo. Pour Ngai, selon Ngai Moko, il y a engagé Ngai Moko. Vraiment, les alliés erreurs, n'est pas à l'autorité à la province. Pourquoi? Vous allez marche. Oyo. Batebele le peuple congolais basi ba bengami basi ba bongisi po batambola koza bo batambola ki mardi to mona kité ko empêcher bango ozomona ndo esengeli te ko sala eloko oyo mbala moko batu bako comprendre je na yo zanango donc en tant que responsable avant que sala eloko il faut que étudier ba paramètres ba mona yo te lokola mutu moko ozali ko jouer rôle ya ko empêcher démocratie parce que la démocratie et oki ko zala te ka ke pa batu songolo il faut ezala pona batu no c'est ça même l'état de droit dans l'état de droit ce n'est pas ko camoufler ko sala privilège pas batu misusu et batu misusu baza nangote ngana banzi que vraiment en tant que autorité à province même à niveau national il faut conscience ezala pour na ko éviter ko créer ba dégâts parce que bo batambola ki empêchement moko ezala kité mais ba oyo balingi batambola j'ai dit empêchement et bandi zomona teza risque et aussi mabe oyo kobima et ozana mutu ya ba responsable ba oyo ba luki ko bomba na sima ya maladie ya corona. Oh non, voilà, ils allaient ordre chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État peut ça qui ordre va confiner ba tout jeudi pendant 3 jours? Point d'interrogation. Mesure ane utu wapi? Entre bangomo pourquoi mesure ane banda ki l'indité?
et bandi juste kaka j'ai dit voilà pourquoi deux poids deux mesures eza mabe na mboka o tolobi ke non démocratie ezali état de droit to banda osala biloko ya bongo tozala ba autorité responsable soki tokomi koposer ba acte oyo même mwana moke azo comprendre mbala moko ke non oyo eza gêne na bango juste pour ba empêcher batel. Moi je pense que eza bien te en tant que province oyo eza dirigé na batu ya PPRD. Moi je pense que il faut bazala katikati ngalo batang noso oza gouverneur, ministre, maire de la ville ou bourgmestre, il faut que yeba keno oza sur la couleur politique te au komi pour l'intérêt à mboka, c'est-à-dire votre couleur c'est les drapeaux. Moi je pense que c'est ça, mais ce qui tokotika na biloko ya boza soni mingi et ko pousser le peuple congolais ba même ba décision ya makasi pour na ba biloko esengalité. Voilà, pour la biloko esengalité vraiment, est-ce que ezaki moment moko opportun pour na gouverneur à sala meeting après avoir que la société civile qui n'a pas déposé mémo à profiter de l'occasion à sala meeting na sur bolande ba dire na nyonso lecture no sala na meeting na sala ki toza na ba erreur belé na kati ya ba leadership. Ba leader il faut ba comprendre société civile sali marche na et ko présenter bino moi je pense que ça qui sont moment yo sala meeting c'était juste moment ya ko acter. Merci beaucoup comme boye na memo na bino merci bozonga bosala mo bulute mutura mutazonga na ndako kimia tokolandela toko transmettre ngwe pa ba konzi pour na ba répondre na ba droit na bino obo sengi obo revendiquer en tant que société civile. Merci beaucoup. Et Sili, en tant qu'autorité à Zongi, tala na période ya Moïse, Batouba Marcha qui tala na période ya même Jean-Claude Kazembe. Acté, l'autorité ne peut pas donner le message politique. Na batu oyo baza ya couleur na été. Ils n'ont même pas marche oya organisaki. Vous voyez un peu. Alors batu misusu bakomona yango lokola eloko a manipuler société civile. Au moment où société civile ezakina objectif nango et demande ya société civile ezalaki clair. Omoni mais biloko siko ya lobby et latisi même société civile na kati ya couleur politique oaneza bien te. Ngana banzi ko analyse na ngai esengela kite aloba biloko alobaki. Eza bien te en tant que autorité à province il fallait aloba biloko yo sengeli et ata laza liboso ya banani bo bayaki est-ce que zali couleur ya parti na ye bo baza juste pour la république mobimba la société civile ezana couleur ya opposition te majorité te ni ya X te ou Z te. Alors il fallait aussi le message y accompagner effectivement couleur ya bato bayela kinango mais biloko alobaki personnellement pour nangai ezalaki momate sengelaki aloba et devant la société civile. Voilà, directeur Joseph Chungu Ngila tobosana quitté mais tozana yo toujours parce que les cambo est très important bandeko belé baza ko tuna biso ba lobi ke les cambo insécurité na kasa pa eleki makasi surtout na état major quand la première barrière wana ba lobi ke ba élément topé ba soda oya colonel Massoudi bazo sala tracasserie bazo kanga ndenga désordre yum tozana kasa pozo vivre en ndenge nini ezali batu ya mauvaise foi na kasa pa soki lelo yo ba congolais na koto bazola la kimia c'est grâce ya colonel Massoudi na équipe na e banda azui initiative ya osala patrouille et azo sala musala ce kozali moto ya kangi ba mibi ebele ba bandi na ba biloko ebele bake na ba ministère ya intérieur et aussi na région bake na prison eza Massoudi ya kangaka bandi ekutu mso betaka masasi nini tout ça kena même l'hôpital et lelo balobi keno yende azako causer insécurité bon ezali bateau yo bazali toujours na kati ya mabe balingi mboka na biso ezala na kimia te awa auti kokanga bozo mona bino moko na bilili auti kokanga babandi wapi na kasa pa toujours banga bakotela mutu moko awa na otanga kombo na ete na ba machette nini tout ça na groupe ya ba criminel soki azalaki te na ngai akanga bango ozomona nda ngai na loba na nga vérité soki asali mabe na loba biki asali mabe mais jusque là na moni mabe ya commandant du camp ya camp
Kasapa camp 2. Non, le colonel Massoudi azo sala musala ngana banzi ke ba autorité surtout ministre intérieur il faut batia maboko. Il faut ba renforcer na biloko esengeli. Même pas mituka ya patrouille azana ngote. Nous avons a mérité au baroki ko pesa même communication. Vous savez la sécurité, ils ont demandé transport, communication et aussi motivation. Nous avons il faut tous aller honnête. Wana tolobi ki no tolingi province na biso. Lokola ye combien de fois abimi na ba risque. Mais il continue toujours à travailler pour l'intérêt de notre pays. Bazali muto a mérité, biso toza ko encourager et tolobi ke non mo colonel continuer bongo. O nyonso kutie na kati ya mabe kangaye. Kangaye tolingi Kasapa etika la kimia. Et le peuple congolais surtout na kati ya Kasapa, boyebi ba kwa nyonso o bozo mona bato baza suspect. Boya ko informer les colonels à ko protéger bino soit bomoni biso et bako kanga bato no swana. Hollande quand même, moi décision moi qui est pas maire de la ville à lobby qui est parti à lundi ba moteur nyon so ba kota sous centre ville té. Bo trouvant comment ça bien? Est-ce que pour la sécurité na bango ou besoin d'intérêt monsieur caché na sima wana? Décision ya maire de la ville pour na ba moteur ba kota na ville té. En tant qu'autorité na koloba, il faut que zala na sagesse, souplesse et aussi na vision. Il faut qu'on prépare bateau. Ba motar bazana ba responsable na bango. Fallait que benga ba responsable ba motar pour la sensibilisation et banda entre bango moko nanu. Ko benga ba responsable ba motar ko bisa bango ke non voilà ba mesure tozui eza pona boye voilà conséquence ya ba motar na centre ville et causer boye yango to associé bino avant que tozo ba mesure ya makasi bino bo sensibiliser bango à partir à telle date. Moi je pense que message est cause à la makasi. Pourquoi kaseba na période naie ba kase zala kité? Hein? Pourquoi même au Mswalanda qui est ce qui est encore le maire de la ville Floribé ce qui est encore Sangouza aussi. Donc il faut qu'on y ait qu'on prépare bateau. Il faut qu'on prévoir. C'est ça un bon chef. Vous avez qu'on prévoir que mabe zalate et loko na ngina sala bazwango na couleur politique te ezala pété na angle moko lokola ya tribalisme ozomona. Moi je pense que c'est ça, mais d'emblée comme ça ezala ba conséquences omoni. Alors ndé angwana en tant que maire de la ville il faut abanda tout d'abord na osona ba responsable ya ba motard ba bengisi bango ba sololi na bango bango pe ba yebisi ba discuter ensemble et ba une décision ensemble et au komona moment ya application et loko moko ya mabeko salate to mpena na suka entretien na biso peut-être dans la question moto poser ki ote vous en avez un message moko lancer pour na bandeko tout bazola na minute message ya munene tozana ngo ezali ya oyo alingi kozala président ya CENI biso tolobi en tant que peuple congolais et aussi défenseur des droits de l'homme et membre de la société civile. Ngai na lobby vraiment eloko ane koki ko salema te. Azalaki secrétaire exécutif ya nanga. Toloba biloko mususu po batu ba comprendre. Azali muta uti libanda te. Azalaki na kati ya CENI. Soki lelo batu bazolo ba problème à tricherie. C'est-à-dire c'est ce monsieur là qui connaît la vérité. Alors, pourquoi il faut que ça la babilo quoi melo? La République démocratique du Congo, ce n'est pas mboka ya batu moko boye juste pour bango kaka. Non. Eza mboka ya biso noso. Nda biso tolobi vraiment les messieurs ana akokite kovanda nesika wana pe ko diriger CENI yango ngana za sima ya ba peuple congolais ba oyo ba lobby il faut qu'on marche. Moi je suis d'accord pour la marche pour la koboy lokwana et aussi l'Assemblée nationale ne peut pas continuer à nous imposer de n'importe quoi. Vous voyez loi ya Obé ya Obé Minaku comment est causé ba problème ba dégâts dans la République. Vous voyez donc ba député bo ba yebi que non ba pesa ki bango mandat na peuple congolais
eza pour na parti politique na bangote, c'est pour l'intérêt de notre pays. Et si réellement ils sont là pour l'intérêt de notre pays, na banzi que bakosala ba biloko bango bazo kanisate. Il faut basala biloko oyo eza un intérêt ya mboka na biso. Banda bazawana, loi nini basi ba voter n'intérêt ya république. Tozana ba veuve, loi nini ba voter pour na ba veuve, ba blessé de guerre, ba démobiliser, ba militaire, ba policier, loi nini ba voter pour na ba fonctionnaire ya l'état. Comment ba koki ko futama. Ozomona nda tozali na moment ya kotika te mboka na biso ezala na distraction ya bato baza koluka kobebisa mboka na biso. Eza moment te ya biso en tant que peuple congolais totika bato yo bazali na mutema mabe balingi toujours ko continuer ko sala peuple congolais mabe totikela bango pouvoir non. Eza moment ya biso koloba totelema toboya même ensemble wana toboya même Sénat toboya même Sénat seni wana. Moi je pense que les intérêts ya peuple congolais et robima et aussi il faut to pona mutu oya sengeli pour intérêt ya mboka na biso mais pas pour intérêt ya ba individu. Moi je pense que ne loko na ngana lancé pour le peuple congolais dans le peuple congolais tous à la distraite mboko eza mboka ya biso ya yo na ya ngai na ya bango malgré bazana mutema mabe mibayeba bazana mboka msusu te ezaka kaoyo biso nonso sima ya conscience na biso to salo esengeli pour même libanda bato sa biso que le peuple congolais bazali uni soudé et aussi prêt pour na ko protéger intérêt ya mboka na bango. Awa makambo ba mindele zate ba okosela bi que non voilà ba mindele nde ba manipuler le peuple congolais. C'est juste ba individu moko boye bo baza kolinga ko manipuler le peuple congolais. Voilà, merci na bandeko tout bazo ki libako olanda biso toza bon na directeur Joseph Shungu Ingila nde to solo la gina makambo tout eza actualité ya mboka na biso bo kinenga expliquer clair na makambo tout a bombi lorote abi misinyo so vraiment azala kinango. Merci na ndeko Dan Kale Papa Yoji na pesio mot de Sigo Zali Dan Kale Papa Yoji na pesi mbote na honorable François Chako 46 fois prêtre il est demi-dieu na bosanité mon colonel Masoudi Ramazani na état-major na PCMO Tessiga Zali na bosani pété mon colonel Amisi Elongo Pierre babi bongo mokonzi na likasio na mon colonel Amisi na pesimbo te na mère Véronique Mbia wazali bon responsable ya Crystal VIP eza salle de fête ya kitoko o bande rotu ba okendaka mingi wana na mopanzi ya likasi pour ba se retrouver quand même. Merci na ba o tu balanda ki biso na ko bosana te Jean-Claude Moyambo qui a salé bâtonnier honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader politicien compétent infatigable na moku CPCI balubi oyo wana akotaka kanate mutakota keza Josué lettre J car le rôle est mo Jean-Claude Moyambo qui a sa représentant valable à Jésus na Mabele awa. Merci na John Malange mon réalisateur Malange ya ba John na seki pour na candidaté colère de qui colère de quoi na bosani pété mère Nedia Shungu soto bosana qui est vraiment na ndeko nga mo dire kaba Jacques tout le bateau pour na d'autres ceux qui awa nous sommes bénis dit amen.